Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline na liboso na bino kosala video oyo nde tomeseni kosala na ba video na biso kolobela makambo oyo Nzambe azotalisa pe ba témoignage ya makambo oyo nga na vivre yango na vie na ngai spirituel. Lelo na ekoloba na bino makambo oyo Nzambe atalisaki ngai pona ba provision nde tolobela makambo ba provision oyo tozotia. Nzambe atalisaki nga makambo moko yango na ekosala video oyo pona to partager makambo wana oyo Nzambe atalisaki ngai pe kolakisa babiloko mosusu oyo ngai na bandeko mosusu tosololi tomoni ke biloko bo eza pe important pona biso. Yango nalakisa bandeko po bo comprendre makambo oyo ndenge ezali avant tokende na makambo tokolobela na osenga na bandeko nyonso tobondela po ete Nzambe na biso azala na biso. Tobondeli na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi tobondeli. Nzambe papa na biso na lola moza esalikolo pe na se ekolo Yesu Masia papa. Nzambe tala ngai mwana o papa na liboso na yo elongo na bandeko nyonso bakolanda nga papa. Toyeko pambola yo pona souffle de vie oyo pesi biso to pesi yo merci na ngonga oyo pesi nga makasi ya kosala video oyo papa na pamboli na kumisio papa azwa na olokumu Seigneur po ete makasi oyo ewuti epai na yo papa. Merci pona ndeko moko na moko oyo azolanda video oyo papa zala na ye Saint-Esprit tobeleli yo papa kati na ngai yo nde loba ngai na loba te me yo nde loba Saint-Esprit. Manifeste toi Seigneur na temps au Saint-Esprit toi na posa na yo papa ngai na loba te yo nde loba po ete so ngai na lobi papa bana na ba comprendre mambo na loba te papa me yo soko lobi bana na yo bakoyoka pe bakotosa bakosalela ya mwana tobeleli yo na temps oza na biso kolo oza malamu mingi mpona biso kolo Yesu Masia okufelaki biso na ekulusu papa ntango nyonso tokosenga bolimbisi ozolimbisa biso ozopetola biso na makila na yo na talo esopanaki na ekulusu papa azwa lokumu netola masanjolama na yo na ntango oyo napesi ndeko moko na moko alanda video oyo na maboko na yo papa so ekuti mikakatano maladi baproblème papa yo leka na kosunga papa sala na okolo Nzambe na telemeli bato nyonso mabe oyo bakolinga kotala video oyo mpona kodetruire papa na telemeli bango kolo soki moto mabe alingi kotala video oyo po eta bongola motema Seigneur wana azwa na olokumu papa me soki akotala video oyo po ayeba kodetruire kolo ti ete video oyo ebimisa moto lere azotala video oyo moto akoka kotala yango ata moke te pe lere nazoloba ezala bakake na matoi na ye papa oza malamu mingi papa na pamboli na kumiso na netoli yo papa Nzamba mpungutu lendo Nzamba bakoko na biso Nzamba mfumuki mbangu Seigneur na beleli yo papa oza Nzambe na biso papa zwa na lokumu na nyonso na bondeli bongo nde na lobi na komba tata pe ya mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai wana tosili kobondela na biso po ete Nzambe azala na biso na video oyo tozosala. Napesi bandeko nyonso merci na bino merci na soutien na bino na makambo nyonso oyo eutai kokomela nga napesi bandeko nyonso merci. Nzamba mona bino natalingi ba commentaire na bino en tout cas et confirmer nga likambo nga moko deja na comprendre yango et confirmer nga yango na comprendre ke bato obolandaka nga na chaîne oyo la majorité boza Nzambe pe Nzambe revela bino makambo boza bato bo etufa Saint-Esprit te bato bolanda nga na chaîne oyo donc ben infiltré baza vraiment muke donc bino boza vraiment na Saint-Esprit et puis vraiment Nzamba mona bino pona soutien na bino na sepeli makasi ba témoignage nga nazozwa en tout cas na sepeli na WhatsApp na nga en tout cas na sepeli makasi na ba conseil na bino vraiment na sepeli makasi. Nzambe amona moko na moko a soutenir nga na makambo Nzamba mona bino vraiment mona bino merci vraiment merci bo continuer ka kobondela pona nga bitumba ezali
bino mo boyebi bitumbe changeaka ba forme bitumbe changeaka vraiment bana nzambe je crois do boyebi po bozolo bango déjà bozolo ba so ba ngula satana bundi so na côté bwa kokita kebwa do kaka bon to ebite siko ko kende côté nini mais problème ate biso kaka na etumba ya satana kolo pesa biso makasi biso tokotelema na ngwi. Merci na bandeko nyonso boyembeli nga nzembo wana le na belaki boyembelaki nga nzembo wana sikosu boyembeli nga nzamba pambola bino apambola bino na etumba monguna satana foka kotelema makasi oso olembisi donc mobulu penda kotengami na nzela. Merci mpona baconseil na bino baconseil merci mpona baconseil na bino bato beyi mama Deline kotala gauche te to kotala droite te yokende liboso yela biso makambo nzamba alobi oyela biso kotala te boye. Merci mpona baconseil na bino nzamba sunga vraiment makasi tosala effort non sala effort natiango na pratique ata na yoki natia oyo bino na pratique vraiment non sala effort conseil ekoti makasi vraiment. Merci. Lelo na ina loba na bino makambo mpona ba provision bandeko na ngai totia ba provision. Na ebele tozotia ba o bazotia te batia ba o bozotia na ndeni na malembo keko osombi loko moko oki osombi loko balete tia loba mbongo ezala te. So mbongo eza te problème te. Nazo loba ngo bien na makambo oto loba soko oza na mbongo te problème eza te yo tia oyo sengela ata ya muke tiaka na muke wana nde nzamba osaelo na muke wana ke otie eloko te pona yebi ke mutu so ozangi mbongo okozanga ta mbongo te ya osomba ta ne fiske 1 kilo ya loso ne fiske ata mai moko ne fiske mai bouteille 6 bouteille ya mai ne fiske okozanga ta eloko mwa bon te so pe ezangi problème te bondela kaka so pe ezangi ata ya osomba eloko wana moko bondela kaka problème te nzamba yebi mais soko oza na quelque chose tia ba provision tia po makambo oyo ezoya no yebise bino makambo nzambe oyo atalisaki nga avant ke na makambo oyo nzambe atalisaki nga na osengaki totanga makomi po tokende na makambo po bo comprendre likambo nini nalobela na ntango oyo totanga na biso na makomi nzambe sali boye bolimbisi nange baby nibite donc nazo obligé ya otanga ona portable bolimbisi po balinete nanga esali nini donc funa tanga ona na portable bolimbisi bandeko nanga na lukongo awa eza na oto totanga na Proverbe 19 chapitre 19 verset 20 toke na verset 20 awa balobi na biso boye na otanga na lingala balobi boye yoka batoli ndimaka mateya yoka batoli ndimaka bateya yo bongo okokoma moto ya mayele o nga na osala lelo eza nazopesa bato toli nazoteya bato ba oyo bakosalela ngo bayoki bandimi basaleli bakozala bana mayele na temps wana bakozala bana mayele siko ba oyo bazoboya koyoka toli bazoboya kosalela na temps wana bakozala bazoba pourquoi na lobi bakozala bazoba ba obo olinga otia ba provision te ba obo olinga kondima te ke totia ba provision pourquoi bokozala bazoba na temps wana pona nini oza na bana bazolela wana eloko olie eza te na temps wana siko ozo raisonner mama Deline alobaki na ye totia ba provision soki na tosaki obimi na nizobati otosaki te balobi ke soki mutu atosi akozala mutu mayele au contraire na osiko nini so mutu atosi te azala zoba
yango lere yango nazoloba totia ba provision bandeko na nga totia ba provision po tobima bana mayele mokolo yango le bato bazobima bazotelenga na eloko olia eza te biso kuna na CCC tozolia na biso na CCC tobatani tolali tolelele na se wana bato bazobunda bazowela biloko olia na libanda siko yo oleko fanda na ndaku na yo na bana na olia alozobima po ke kobunda po oke luka kaka eloko moko po olisa bana obimi zoba erangoyo eloko na ina loba nzambe o atalisaki nga na makambo oyo ya vaccin oyo nzambe yo mambo vaccin bolimbisi bandeko nzambe atalisaki nga na makambo oyo ya ba provision oyo tozotia ezalaki na ne passé na fin ya ne passé donc ebandaki nanu ndeko moko tosololaka na ye ayebisinga mama Deline ayebisinga bi mama Deline nzambe amemaki yo ndire nzambe amemaki ye epai ya na ndako ya ndeko na ye moko boye ye alali nzambe amemi ye alakisi ye alobi tala akuti ndako ya ndeko na ye wana tala baprovision ebele nzambe ayebisi ndeko wana ayebisi bitala bino bana na nga kutu bozotia baprovision te bozokostoke te metala bana na nga te bazokostoke biloko ebele tala ye ndenge astoke biloko ebele akekuta tala biloko ebele na ndako wana ndeko wana tiaki me nzambe abi ndeko na oyo okuta aza yanga te me bino bana na nga bozokoka kostoke boye te mpo na nini naoyebisa bino bostoke biloko ale ndese wana ayaki koyebisa nga bi mama Deline tala nzambe mambo atalisinga mambo nzambe alobi nga nde boye bandeko na nge eloko na oyebisa bino monguna Satan mpe apesi bato na ye ayebisi mpe bato ne bastoke biloko ayebisi ko bana na ye bastoke monguna Satan ayebisi bango bastoke po ayebi mpe temps oyo ezoya monguna Satan mpe ayebi yango periode oyo ezoya ayebi yango ayebisi bango bastoke ebele leno koyebisa bino révélation oyo nga nazwaki na ndoto na nga oyo nga nazwaki oyo nalotaki nde bocomprendre pourquoi na oyebisa bino ke monguna Satana ayebisi bato na ye bastoke biloko ebele aza mpe na raison mosusu ayebiseli bango bongo tokendela na koloba oyo nga sikoyo lero ye ayebisaki nga bongo nga bi nzambe vraiment azwa lokumu elamusisu nga mpona na débrouiller pena mpona kobakisa mwa biloko mosusu oyo esengeli nde sikoyo ekosala apres nasi une semaine nalala boye bandeko naolota ndoto wana ezali lokwa ya réalité naolota ndoto baprovision oyo totiaki esili nango tozangi biloko ya kolia tobimi na nzela tozalaki bakretien ebele tobimi na nzela groupe mbimba tobi tokesenga kaka biloko siko tokesenga biloko mpa banani mpa bapayen tokesenga biloko ya kolia mpa bapayen tokomi tozalaki na posa mai tolembi tozolenga nzala tozalaki mikolo bamama bana mike ebele bapapa tozalaki wana tobandi kokende tokoti na clôture ya liboso tosengi biloko tomoni bango tala biloko ebele batandi wana tosengi biloko bayebisi biso babi biloko oyo avant topesa bino faux condition nini bacondition oyo bapesi biso bakretien ekosimba te po soki na ndimi yango eza lokwa na trahi nzambe na ngai esili mpo na nga na kabwani na nzambe tokoti place ya liboso baboyi biso bi condition oyo ekosimba te bango babi antuka po topesa bino eloko kolia antuka esengeli ka il faut condition oyo akondima yango topesi biloko kolia toboyaki tobimi tokoti na deuxième clôture kuna susu ka ndenge moko condition ngo biso bi esimba te leto ntobima ndamba bato babi te biso tokoka na biso koboye te po tokomi na suka nzala kokota awa tozozonga na biso bapia biso biloko biso tokangi bango bokende te tofongoleli bango bible
to fongo ba Bible tala Bible lo Bible ba linku ko katete ngana komi na nzala na nga na okoka te ba msu batika luana leka so mutake ka lobi na ndimi condition ba sepe ba beti maboko ale ba ko pesa biloko akolia komoli omo msu toki mawa likola biloko akolia atrahi nzambe na ye likola biloko akolia atiki na ye nzambe antuka ezalaki ka bongo so toke so tokoti na clôture mususu kaka bon le ba condition to boile to bima ba msu batika do ba bandaki kotikala de so kotikala ne ngolo ba olongwe na bonzambe komi na kana bango to ko kende na clôture musu to kotiko to kutiko tona maya munene batiango robinet wana pe ezobimisa mai ezokule na oka bo ezoleka nango biso to bi ele to kote na posa mai to mona mai nde ezoleka na mabele posa mai moko le to komia to lo ba boy condition to boyi biso bito melata mo mai muke ba boyi ba préféré na bango kutu ke mai wana ekende na ngona mabele ke biso ba pia biso to melato kamo biso bi bato ndenge nini oyo biso pe to kufa na nzala ba boyi ata kopesa biso mai oyo ba préféré na bango mai ekende na ngo ezoleka na ngona mabele en tout cas to kaki pasi to bite to continue biso sute bato batikala ki mwandam biso sko groupe to tikala ki to bite to kende ka to zonga na bandaku na biso to kende ka ko ke kota prière mutu na mutesika oke na ndaku na obondela so pe liwe ko zo mutu na mutu problème te to kufa na biso kaka bongo na nzala to ana choite to bisi ba kaka abokende bien to kaboni wana bokende bien po bito yeba ikende to kebo to ke kufa na biso doki po nzalele ki to zo lenga bande ko na ngai elo nini aki koleka kozonga ka tozo zonga boye nga tozaki na papa Didier to fongola ka ndaku na biso boye tala provision nga na zu vertige mai nini tala biloko nyonso basaki aloso biloko na ndaku nga bandoto na papa Didier biloko ewuti wa pabi nzambe mutabimiseli biso yango nzambe mutabimiseli biso biloko nga na bi mawe bungo bato mususu bamitikali kuna ka likolo ya biloko ni bobungisi bonzambe tala biso tozongi na ndako sikonde biso tozongi na ndako boye seke baninga na biso pe mususu bazongi na bandako na bango bakuti pe boye papa dia bi oui seke bango pe bakuti boye tosepelaki esengo moto bandi oyimba to bandi ko adore nzambe na meli mai na sukoli na oboka mai na nzoto ezaki vraiment esengo na kati ya ndako nde apres na ekolamuka na ebite bandeko na nga so bososoli ndoto wana ndenge nini nga eloko na sosoli na ndoto nga na loti ndoto no ya ndeko wana eza lokola nde na omona ngo continuité nango yango yesiko na ndoto na nga na ebite so bo comprendre yango moni na memi ndoto ya ndeko wana awa po ya lobai ke nzambe alobi ke bana nzambe bana na ye bazotia provision te bazotia mukie mais oyo ya yete kutu bazotia ebele so tala so na ndoto na nga biso provision esi toke kosenga na bato mususu nde le tozongaki nzambe atielaki biso ebele yona ena lobaki bandeko to nzambe alingi tostoke penda biloko ebele na bandako na biso sikoyo ndenge nazolobake soki mutu oza na mbongo te nzambe ayebi so oza na mbongo te nzambe ayebi ke oza na mwana nga aza na ye na mbongo te yango astoke na ye biloko te nzambe ayebi eloko wana soki oza na mbongo eke ozoninga kostoke biloko te nzambe pe ayebi na ntan wana nzambe ayebi ndenge akotala mutu na mutu siko na ndoto nga na loti yango na ye nayebisa bino ke nde nayebisi bino ke monguna satana pe azotinda bana na ye bastoke biloko azotinda bana na ye raison azotindela bango mpe po ayebi ke le bino bokostoke biloko ebele bato wana ya nzambe le baozanga baya osenga pa na bino le baya osenga pa na bino esika sikoyo bango bayebi bacondition oyo bakopesa biso bacondition oyo bango bakopesa biso ezala kitoko te ezala bien te siko bato mosusu bakondima yango mpo na nzala bamosusu bakondima yango mpo na nzala
yone na yebisa bato nyonso ke pona tana YouTube ezala te, YouTube ezala te toyebi ezala te. Sikoyo ezala ke soki provision na esili koluka na okokesenga te. Koluka okesenga te bondela. Bondela nzamba kosala miracle na oyebisa bino. Nzamba kosala miracle bondela so provision na esili. Omoni bamsu bo comprendre ko bondela kutuka so esili te le kaka ba makambo ebandi ba crise alimentaire wane bandi. Yo le kaka ozo salela biloko na yo ozo bondela. Nzambe fulukisa biloko o, nzambe multiplier biloko o, nzambe multiplier biloko o, mona pe ezo sila te. Toko mona miracle ya nzambe, toko mitan ya miracle ya nzambe. Toko mitan ya miracle ya nzambe. Noto landa video mo batinde nga lelo kaka. Ndeko mo atinde nga video wana mundele moka pesa ba profesi na ulaksa bino bolanda mundele na boyoka. Kaka makambo presque o ngana loba mundele azoloba yango. Yona bisa bino mindela nzambe pe bazali. Bazali. Donc eloko eko sala ke soki provision na yo ba provision na biso obiso tokotia. Le makambo o ezo banda foto bondela kapona ngo. To bondela kapona ngo. Nga bamsubo omoni biso bana nzambe eloko nyonso yo lingi foko bondela pona ngo. Foko bondela pona ngo. Ba prière ezaka ngana ko pesa bino exemple. Ezaki ta mususu biso na majese kuna mbula chaque jour. So na zana ngana parapluie te na bisi na okita funa ya ndaku. Na olobaka na obondela nzambe na linko pola te. Le nazo kita na bisi na linka mbule kata na pona kita na bisi na kimamba ontina ndaku. Le kana okoma na ndaku mbule zonga na ebanda osalama. Diboso na ndorba ndeni ka nde na lobi pe salami. Nde na lobi pe salami. Ozomona nde ka na lobi pe salami za ko te ko prière pe na bozaka nzambe sunga penda ko mbule kata na le na okoma bona ezo salama. Tina koma ko salango na koma ko salango ebele et puis koma ko salama. Dona ndimi penda kezaki prière nanga mute banda osalango. Na opisa bino exemple bande konanga. Ata soki eloko na ndaku na yo kufi, loba so oza na poso changeamu. So oza na mbongo te television ekufi bondela. Bondela ezonga nango. Eko banda ko ezongela kosala. Ngana na témoignage frigo na nga ndaku. Frigo na nga na ndaku don nzambe ko biso moko mto limita a Saint-Esprit bande konanga. To limita a Saint-Esprit biso moko. Soki mato bande ko limiter Saint-Esprit te, to ngato vivre mambo ebele. Nzamba salaka na mambo minene te na mambo mike asalaka. Asala na makambo mike to benga ka mambo mike me minene. Biso congélateur ekufi biso awa. Na ba makambo ezake futo somba ba provision to tia ba provision congélateur ke kokufa esala inga pasi. Pasi pe na ofongola boy frigo pardon. Frigo ezaka frigo likolo congélateur na se. Ekufi ka boy. Ngana binde ni frigo ekufi boy. Donc na eleki 2 jours frigo ekufi lelo ndeti lobi na fukam nazo bondela na nga bandeko na nga nazo bondela frigo ebimeli nga wana ngana fukam nazo bondela frigo ebimi na kongo mituna frigo pendaka même frigo wana toza na wana ekufi ebimeli nga ba mutuna nzambe frigo ebimeli nga pona nini frigo ewumeli wana Bone ko komprenga bien lokola peza kokufa seke ndamba bimiseni ngake na bondela pona frigo oyo na isa bino so zo bondela mona ozomona na vision mutabimeli yo muto ano yebi seke bondela pona ye ozo bondela yoki mutabeleli yo bondela pona ye donc nga frigo ebimeli ngai na fuka na osambela frigo na otse no vérité frigo ebimeli nga liboso boy nga bi frigo oyo ebimi ndeni mba moko nzambe pa lo beloko te ndini nzambe ola tsanga frigo boy eloko te mba mona bandi nzambe frigo oyo tia loboko na yo frigo ebanda kosala nzambe mana temps oyo penda toza bato tozotia ba provision yozo bato tia ba provision to na mbongo osomba frigo te seigneur sunga frigo ane sala frigo esala na bonde na lobi makambo na kokai koloba pona frigo na lobaki bandeko nanga na lobaki do nzambe na biso amonaka nyonso to limite te bandeko nanga pardon to limite nzambe na biso te
vina biso yende mutazo controlango tata frigo eza na cuisine ekufi mais yo ozobonde ano na chambre ndamba lakisi yo vision ya frigo wana mpo na nini nazalaki kutu na ide te nde nafukami wana natia frigo wana na maboko ya nzambe nabondela mpo na frigo wana nazali na ide te mais nzambe abimiseli nga frigo nzambe abimiseli nga frigo bandeko na nga nabondeli mpo na frigo wana ezalaki je crois vendredi nabondeli mpo na frigo le na sisi kobondela mpo na frigo wana bamo nakamwikanga nzambe abimiseli nga frigo emonaki kotala boye na se esali na se ezalaki congelateur na likolo frigo na se esali na likolo esali te ingale na simo mamo na kamonga soki deja mba frigo esali te esali quand même na se nzambe zwa lokumu na se esali na simbi wana esali siko nga nalobi toza kuna posa nde ya likolo frigo nde toana yango besoin congelateur ku problème te toana congelateur mosusu pembeni eza na frigo te malamu kutu frigo nde esala po esima papa dija bio mama basiko foso ngabi te koloba eloko wana te nga na foire pourquoi nzambe abimisela nga frigo oyo ngabi kobwaka wana te tokomi lobi nango congelateur yango susu ezosala nango su te nyonso mibale ezosala lisusu te ngabi mais ngai na bonde frigo ebimeli nga na sambeli na ya boye oyo ase ekomi kosala boso ekufi su ndenge nini ekufi nango lisusu samedi wana ezosala te ngapi na bitenga lokola ebimelaki nga ekosala seke nabondelaki mpo nango nzambe ebimisela nga nabondela mpo nango bandeko na oyebisa bino verité nzambe balimitaka ete na moma oyo frigo ezosala na moma oyo frigo ezosala donc kobanda vendredi ane ezosala te samedi esali te dimanche eyokosala na asi soki mardi frigo esali yango moko esali likolo na se ezongi kutu sika ruma so fongoli ozomona loko eloko moko asika oke eloko se ewumeli donc nzambe balimitaka ete napesi bino témoignage oyo mpo boyeba ata na biloko na bino ya ndako nga ezaka mpo na frigo te frigo nde moto ebimeli nga donc nzambe ayebi ke nga nabondelaka nga so eloko ekufi nabondelaka mpo nango so eloko ekufi nabondelaka mpo nango miko euti oleka fure ekufaki fure ekufi nabondeli mpo na fure wana nabondi mpe yanga binzambe esunga fure oyo esala to wana besoin osomba recho sikoyo te boyeboye fure esalaki mais oyo esali nga bien mpo le na osambela nzambe abimiseli nga frigo na mobimba boye liboso na nga nasambela mpo na oyo oyebisa bino bozwa mayele soki eloko ekufi oyo na ndako sambela biloko mosusu eza monguna satana moto amemela bino molimo ya pauvreté kota bino mpona biloko ekufaka na ndako biloko mosusu ezokufa na ndako eza normal te toyoka mpe des fois batémoignage ya bongo ke bato bazoboma bifle ekufi nini ekufi boyeboye mbongo fa osala makambo mosusu fosomba su biloko wana so omoni bongo bondela nanu bondela nga congelateur frigo wana ezongi ondie kutu ya sika likolo na se naoyebisa bino nzambe azwa lokumu mpo nango yango wana bino mo boyebi na makambo tozala biso na video na Deline TV tozala so toloba boye tokoti boye nyonso epesaka mayele bobondelaka mpo na biloko ya ndako bobondelaka mpo nango tozaka te eloko osombaki oza kuna besoin loba yo moko baye na yango ochange nde okesomba ya kokufa bon nga linga biloko ya bongo te na obondela mpo nango na frigo ma esengaki pele na fukami ezalaka d'habitude na temika nazobondela ngabi eloko ekufi mpo anini nzambe na osimba oka na obondela omo apesali mais ya frigo sikoyo ebimeli nga wana do nzambe azwa lokumu yango na ye nalobaki mpona baprovision oyo tosala bandeko na nga tobondelaka mpo nango tosala baprovision je crois yango na ndenge nayebisa bino ke soki provision no esili komitungisama mpe te nzambe akosala miracle na okosa bino te na oloba verité miracle ekosalama tokomi na temps ya miracle na otiela bino te me na opesa bino papa moko mondele batindeli nga lelo nzambe apambola ndeko atindeli nga video wana atindeli nga video ya mwana mobali mo ya mondele azopesa baprofesi na otiela bino yango na asi na suka awa bomona nde mwa mobali wana azopesa baprofesi na batindeli nga video nde batindelaka boye nalandi ye nalengi ngabi non azopesa
presque kama mbonga na loba oyo na kesu na kemba mona na nini na tala su mususu pa zo pesa na tala su mususu na mamunde na yebisaki bino ke en tout cas bino mo bolanda boloba te mama de nous a na raison ya mundele azo pesa ba prophétie non tela bino ngote me na ko lakisa bino ka ye na kombo ya chaîne na ye bobeta bulanda oya kotisi lelo azo ba makambo ba pénurie oyo ezo ya o azulo bango bo comprendre sous plus na otela bino ba bona de Ligne TV botala mwana mbali wana za na mundele mindele nzambe bazali openda bazo pesa bango ba prophétie bazali yango bato balobaka bino ba congolais bozaka ba prophétie bayoka mundele ana nde azo pesa ba prophétie neba te pourquoi bato baloba bongo est-ce ba prophétie ko pesa makapa ba congolais na ba anglais ya mindele ba pesa pe ba prophétie bato na balangi na bango bazo pesa ba prophétie bato na ba milliers na bango bazo pesa nzambe alobaka partout nzambe akolobaka côté moko te non tira bino bomona ndenge mwana mbali wana azo pesa ba prophétie bomona kama kambo presque ngana lobaka ozomona bomona okaka bo comprendre ngana talo na comprendre ye magazo pesa moi bo comprendre ka bo comprendre que makambo ya mama de na lobaka yango wana vraiment nzambe azo lokumu yango na lobike nde toza bona otela bino na sina suka na otela binongo elo na ina sala sikoyo na koyebisa bino eloko moko mokolo wana na kesomba biloko na action na kesomba biloko bandeko na ngai makambo na monaki kuna yona ina yebisa bino sikoyo nazosomba na ngai biloko ndeka batiaka biloko na ye kokoma place ya ba chaussette oyo nakomi place ya ba chaussette oyo nazo expliquer bino boye po bozwa makambo nga na oloba a considération yona yebisa bino ba détail nyonso yona yebisa bino bandeko nakomi place ya ba chaussette oyo bandeko na nga na simbi yango ngabi ba chaussette oyo bien mpona malile na simbi yango boye ide kutu te mpona ke makambo ezoya oyo na simbi boye mbala moko nazongisaka chaussette na yoki mbala moko présence ya Saint-Esprit makasi pa etungisinga pu ngabi sembe nango nini présence ya Saint-Esprit bu ekoti ndo makasi na yebisi bino na comprendre ngabi natani ngabi ondele na bwaki nde chaussette onde na sentir boye mamona juste chaussette on a simbion oyo kande no yebisa bino ya solo mamona yebisa bino na simbi su chaussette oyo le na simbi yango mbala moko kimia nafandi mpenza boye kimia mpenza mpo na telemi wana na magazin na action wana na simbi ka boye ngabi est-ce eza mpo na chaussette oyo ngabi na comprendre mpe loko te po eza mpe te ko signal ya Saint-Esprit nga na kati ya magazin problème nini nango nasambela nini nazwi nazongisi kale nazongisi tu mami nakomuka bintsambela seigneur uni makasi do tikaka do ndenge ka soki na déposer chaussette oyo bandeko oyo chaussette mosusu te oyo soki na déposer en place ezalaki Saint-Esprit abandi na nzoto na mo mpe nakomika bi seigneur Seigneur nini ezosalanga nzambe nanga pourquoi mpona nini présence ya Saint-Esprit makasi so na ndako nayoki bongo na kimamba na bandi osambela ezala basignal ya kosambela so na bandi kosambela nakomi na nini moko bandi makasi na senti nzambe merci nakomi naza rempli na Saint-Esprit do chaussette oyo makambo esalaki nga bamona kiti son sous deuxième fois ebandi lisu Saint-Esprit makasi nasimbi yango mbango nde nasimbi yango kimia ekoti kimia mpenza na wumeli kutu nasimbi yango boye kimia ekoti na wumeli natala soki Saint-Esprit aosala so ndenge aosala rien bamona bi ok natesta yango ya suka soki ya suka esali so na ozwa chaussette pourquoi ezosalanga boye
pourquoi so na simbi chaussette etiki so na déposer ces chaussettes esali bandeko nanga na bitu oyo ya suka leka na déposer ya makasi o santo de mutu ngu kama na magasin bato siko ah Seigneur nzamba tellement bien bandeko nanga le na senti pour ngabi te na simbi oboy pa na jombangu mbamo na ziongo ka na talaki upite so ikombe pa na tie na nini nazalaki na mbamo na bandisiko kokanisa pourquoi nzamba ko sombisanga chaussette yo epi leka na ziongo na tie na ni kimia Saint-Esprit atungisinga lisu te bandeko nanga tososola makambo nga na oyela bino eza serie siko na bandi okanisa pourquoi nzambe afo asombisanga chaussette oyo ya malili bomona ngo ya ba chaussette ya malili penza yango nde nayi kokanisa ke wi na biloko biso tozotia ifo totia biloko ya malili tosomba ba jaquette ya malili tosomba ba oyo do bandeko nanga bosomba yango kutu mikolo oyo ekoti na Aldi to Lidl ndeko mwa ifinga na Lidl je crois na Lidl ekoti na Lidl nga tokuna onde na sombaki on un peu cher bon na bose na so na sombaki on peu combien mais ekoti na nini bandeko nanga foko somba yango nzambe mutasombisinga ngo na yesa bino nzamba otalanga nzambe mutasombisinga chaussette obota yango asombisinga doki esunga biso na temps ya malili nga deja na malili sala nga makasi na makolo doki ekosunga nga vraiment na makolo bien vraiment ça va de so boza 4 personnes na ndaku bosomba pe 4 ya bana pe ezali kosombela bana na nina biloko ya malili vraiment pour na temps wana na biloko kofinika ya malili faut kosomba po tokozala na malili tokozala na tolobele likambo ba chauffage oui tolobele likambo ba chauffage donc tosomba ba biloko oyo nzamba asombisinga toleki nango je crois que vous comprendre faut kosomba toke siko na ngana yesa bino na la bino pe oyo eza ba chargeur pona ba téléphone na biso ya ba chargeur solaire esala echargera na ona moi mais ezaka na besoin te ko fo bimisa ona moi ndeti o ezaka na ona ndako eza na ona ndako tosomba eka pona makambo oyo ozomona eloko eza na ona ndako meta ezo charger ezo senga na onte ke fo ko bimisa ona moi kaka ndenge fa na ona ndako wana oko charger pe téléphone otie pe na téléphone pe ezo charger oyo eza pe na mwa torche na wana tuke eza bien fo kosomba ngo eza pe na torche nango bomoni pembeni ki oko déplacer pe ozotalela mais tosalela pe na torche te po ta mosusu ke décharger noki et aider biso na ba téléphone pourquoi na bi ba téléphone na biso oyo biso batoto wana balika mobile te tosomba basimi ya lika mobile po lika mobile azalaka presque international ekosunga biso pe mwa bien tosomba ba sim ya lika mobile totia na batete totia ya réserve tosombi na ba carte ata carte moko to mibale ndeka yo moko olinga tosombi na ba oyo po quand même toza pe na tokoyoka pe bato kobenga pe ndeni situation eza ndenge nini koyebana pe ba santé na bato mosusu yango na lobi bongo soko osololi bongo après osoli na bato okokai kosola po kozwa telefone okangi na yango po obatela pe charge obatela pe soki ndenge nini okosala wana kaka nini do charger oyo eza bien fo kosomba yango okosomba yango epuis eza na baminda omondo kwa baminda oyo nga nazosalela caméra baminda oyo nga nazosalela video ezocharge baminda oyo koyede biso pe période yango tokocharge yango totia baminda oyo tie boye ekopelisa baminda wana eza na baminda mpo komona osalela omoye na zongo nalakisa bino eza te donc ekokota pe nini wana okotisi pe ocharge mwinda pe mwinda ezopela donc tomekaki yango esalaki très très bien donc faut kosomba bachargeur oyo donc eza très bien ekosunga biso toyesu na basani oyo batermusu oyo faut kosomba yango pe pourquoi nazolobake faut kosomba basani oyo po
basani oyo ndenge eza boye pardon basani oyo bomoni yango basani oyo ndenge eza boye eko ede biso le tolamba biloko soko lambi toliango ta mosusu le wana te micro-ondes ekozala te oleke le nyonso ofongolaka gaz na yo elia yo gazi soko lambi ozwi biloko tie na sani oyo ekogarde mpenza ntan molai mpenza biloko ekogarde yango ezala moto le bolinga bolia kaka bokoki kolia yango oleke le nyonso ofongolaka gazi oshofaka biloko basani oyo mpe ekoede biso soko okoki kosomba soki mpe okoki kosomba totiki ka me talaka deja tozala na malili na ndako biso kutolati na babiloko nzambe asombisi biso tolati ale sikoyo le olamba biloko wana esenga boliaka alea wana so esali ke bolia lea moko foko tiango na basani oyo egarde yango na wenze eza na mpi moko normal na bawenze eza na mpi moko normal ndeti oyo na wenze ya sarcelle oyo tosombaki yango misatu ye aza monene nango oyo alandi yeyo oyo tosombaki na 20 € na wenze ya sarcelle mais so oke na bagazin na magasin mosusu ya minene omwa kaka moko ya boye 20 € moni ndeti oyo tala munene oyo alandi ye aina mosusu alandi oyo 20 € nyonso misatu donc bosomba na wenzi c'est mieux donc eza pe bien quand même ya pe bien regarder pe moto na éviter soki combien des heures ekogarde donc en tout cas yango oyo yona ngai nalakisa bino mpo esunga ata so osomba no misatu boye na 20 € te osombi noka ata moko boye na éviter moko boye soki kozala combien osombi noka ata moko boye le ozolamba otie biloko awa po egarde donc quand même moto so bolia l'air wana te to bando bima biso te tozala na ndako mais eza te ka l'air osisi kolamba moto lia mbangu te donc eza te ko le mo ofungola su gaz bo chauffer esungaka biso mpona kosala ni bathermos mpe eza bien fo kosomba elo nisu na ngai nalakisa minda omoni oyo bomona eza mpe kaka esala mpe kaka na solaire eza mpe kaka ni na solaire ozomona yango ezosala ezokoeclaire mpenza piesi mpe sava ozomona mais eza ekoti nango ni pili bomoni eza solaire bomoni ekoti nango ni pili totiango mpe na moi te eza nango na ndako mais ezosala nango fo kosomba mais elo na remarke eza mpe na place oyo okocharge elo okocharge telefone awa mais na remarke ya baminde ezocharge te fo kosombaka oyo nde moto ezocharge mpenza batelefone bien ya baminda ezocharge mpenza te mpo oyo ezosala te donc ye toutilize ka na nini oyo yango nalingaki nalakisa bino eza bien mpo eza mpe na torche awa eza mpe na torche koto oyo koto oyo boye oyo sikoyo eza napesa ngo kapui lokwa ba 10 € eza lokwa ba 10 € osomba ngo wapi o papa dia sombaki nso ya na bosani mais eza za nango vraiment so boluki bomona ngo yango oyo so boluki bomona elo su na lingai su o na somba na action oyo eza pe torche bomoni ezoko éclairer makasi torche oyo eza na 2 € ka na loba 2 € na sepe nango so boza 4 na ndako bosombi yango mpe 4 boso bo plus 4 plus ndeti bofandi bona bana olatisi yango ata bana ndeti na kingo to olatisi quelque part olatisi mwana so mwana nga déplacer oleka memaka bougie to mema nini akotiane torche oyo akene na toilette kuna asaleli torche oyo so otiango pena na pièce obomi mwinda ndeka torche ezo éclairer nini mbimeza na action na soma ki on 2 € kuna donc faut osomba ngo de so boza ndeti bato ata 5 na ndako osomba mpe plus de 5 donc mutu na oya ye ekotaka bapili moboye ya mike ekobomonaka bapili ekotaka osko fo osombela ngo bapili oyo eza solaire te fo osombela ngo bapili osomba bapili moko eza na mike mpe bomona kaka bosombela ngo bapili nango eza bien kosunga biso elo mosusu na ngai naloba susu toye na réchaud moni ba réchaud oyo nalakisaki bino o papa na biso atindi biso nalakisaka bino
ba réchaud nanga na somba ki yango na sombi yango après na eko somba ba boutige nango wana mike wana après to eko calculer ke ba boutige wana mike wana ekokota ndie na boutige wa munene ndie 60 fois ekota 60 fois sikoyo 60 fois na enge loba lokola na ba boutige to somba ki lokola na ba presque 2 € kana loba fois 60 c'est lokola 120. Sikoyo par contre boutige wana moko okozwa na moins de 40 €. Na moins de 40 € ozwi boutige wana ya gaz moko. Donc so ozwi boutige wana gaz moko esali lokola ba 40 €. Mais est-ce que ba nini wana mikie oya réchaud mikie ekota lokola 60 na boutige wa munene. Siko oya mikie na pe ba charge yango te. Donc yango na siko malgré na sombaki réchaud na ya muke na sombaki yango na sombi moi quelques boutige wana ta 10 kaka. Ouais, mike na 10 kaka wana ko aider biso peut-être déplacement donc on ne sait jamais. Sombi oyo réchaud oyo bomona réchaud oyo ezaka lokwa ba réchaud normal mona yango eza na kati dessin nango yango wana réchaud dessin nango yango wana bomoni dessin nango yango wana o sikoyo ezali tosombi oyo po oyo siko tosala ngo boutige wa munene yango na conseiller batu soki osombaki oya muke wana problème ya te fo somba siko ba boutige wana mike wana ebele oyo mo fo somba ngo ebele ekokute cher par rapport na oyo so sombi no réchaud o nga na sombi on na wenze tosombi on na wenze na 30 € na wenze na marché 30 € nde eza boye tosombi 30 €. So tosombi to boutige moko wana esa lokola totiaka lokola 35 bien 40. Donc nayebi te so tosomba mibale to moko totala kaka ndenge possibilité ezala to soit mibale to moko donc soki boza vraiment famille nombreuse il faut bosomba boutige mibale wana ekosala bino pe ata inane po somba pe mibale oyebi ke olamba mingi mais faut kozalaka ekenge na ndenge akolambela yango mpo ewumela osomba mibale soki oza na mbongo ata misato eza problème te ekoede biso donc na préféré réchaud oyo mpo soki nano osombi réchaud te somba noka oyo alaprès osombi na boutige wana eza nango bateka yango na ba pompe essence bateka yango partout wana donc eza bien makasi biloko nga na ngena expliquer bino yango wana à part wana nena loba su nini faut kosomba batu oyo bozala pe na ba bible te bato bozala na ba bible te bosomba ba bible po ba téléphone pe leur internet ezala te motanga bible eza te donc faut kosomba bible eza pe ata moko ya bien po moto ozala pena na bible to ozala pena makasi na bible faut kosomba bible kobongisa penda makasi oleke ekoma ntango enazala na bible te portable kaka esimba te donc faut bosomba ba bible elo na ngai naloba mpe faut bozala na mwa ba cache na ndako faut kobomba ta quelque chose soki ezali bato mama Deline yo soki ozoba biso bobo biso tozwila mbongo wapi problème ya te nzambe akopouvoir kaka soki ezali faut kozala na mwa mbongo moko réserve kaka ata ya mingi te ya moke il faut ezala mpona temps wana ba cache machine esala te cache machine cache machine na anglais ba distributeur ekosala te donc bana banglais te pe ka cache machine esala te donc esenga biso ba machine oyo tobendela mbongo ba distributeur ekosala te po esala na courant esala te moke ebenda mbongo no ekozala te donc il faut mibendela mbongo ozala nango na maboko po mbongo wana ekosunga o pe peut-être kosomba eloko peut-être eloko mo esunga kaka faut tozala na cash na maboko donc basunga biso tozala ata na quelque chose na maboko ekosunga makasi donc na temps oyo mpe tokomi eza mpe temps mpe tobomba bambongo na nini te soki oza na mbongo otikaka mpena mbongo ebele te na nini wana zala nango mbongo mpe amoni lokwa biso tozalaki na balundana na mbongo na yo na nzoto mpo soki eyindi kaka kan oza na mbongo na nzoto doki
yango na ngena expliquer bino elo musu na ngena expliquer bino na otela bino video ya mama biso mama mami nzambe azwa lokumu asali atinde nga video tosoli ne pona ba makambo oyo pona kozwa ka ba idée yango na loba natela bino video oye asali po bomona wana ngelo bandenga ko conserver biloko ndeko moka tindelaki nga so ozolanda nga na bungisi yo otindelaki ngai ninyo ndenge ya ko conserver biloko na video bi mama Deline ndeko wana tindenga mama Deline tala ndenga ko conserver biloko o ndeti baloso ba biloko ka wana en tout cas na lobaki ke na otala video wana sima na tikali kotala video te nazo luka tellement ba message ebele nazo mona te na nyatindela kinga en tout cas pardon pe nazo misela tin komela nga message mama Deline ezanga na tindela ki yango so komela nga message nde na omona video otindela kingana na lukia ngo pona lakisa bana nzambe ngamo pe na onatala ngo po olobaki keza ndenga ko conserver ba loso ba semul ba bloke ebele tindela nga voma tindela nga yango po ekosunga biso voma na temps oyo nazo lakisa bino sikoyo video ya mama na biso mami yango bolanda ye nasi bomone bolanda ye ndenge a expliquer biso pona ko conserver biloko zero mwa video oyo pona kolakisa biso ndenge tozosala pona kobomba biloko pona eumela ta molai donc asali mwa video oyo pona kotalisa bamama soki oza na biloko na yo neti ndunda par exemple oliaka ndunda oza na pondu na yo eloko ya makasa eloko oza nango olingi ebeba te ata makemba mpona kokausa ezwa bata ebele okokausa yango ekauki makasi obombi na yo mokolo oza na posa ya kolamba ozwi kaka otrampe na mai ekozonga kaka ndenge ezalaki naturel ndenge ezalaki ya frais donc appareil oyo nga nazosalela mosusu bazoteka ngo na minute oyo bazoteka ngo na Lidl appareil wana déshydrateur babenga déshydrateur bazoteka ngo na Lidl donc ngai naza nango ya sorte oyo en même temps esalaka four donc nazokausa bitekuteko na nga oyo bomoni nasombaki yango ya frais boye nasukoli yango eza bomoni eza frais eza vert boye nasukolaki yango sikoyo natia yango na appareil oyo ndenge bomoni boye ezosala natia yango na appareil oyo po ekausela nga yango bomoni bamama esali milinga ekokausa yango ekolamba yango te ekokomisa yango kaka ekauki donc eza lokola mopepe natia yango na mopepe ekauka soki ekauki nakoki kozwa yango sikoyo natie na basachet oyo tobengaka sous vide nakoki yango na basaki wana sous vide donc appareil oyo eza na mopepe na kati ezobimisa mwa mopepe moko ya moto na kati kuna babenga yango déshydrateur appareil yango na Lidl bazoteka yango sokotie biloko yango ebimisa mopepe ya moto ekausi ndunda wana soki ekauki nsima natia yango apres nakotia yango na bapareil wana sachet wana sous vide nakokosala video mosusu mpona kolakisa appareil wana nayebiki bamama ebele bayebi yango appareil wana sous vide otie biloko na wana kati bandeko kokosala ata bambula mpo deja ekauki oza mpe na poulet oza na mbisi nyonso tozalaka nango donc ezosala mbisi lokola mbisi ya kokauka neti tokausaka mbisi soki oza na barbecue te mpona kokausa na bandako na biso awa ntango mosusu mpona milinga donc kokausa yango na kati eloko oyo appareil oyo soki otie mbisi na kati ekokauka mpena makasi ekauki elongoli yango mai ezala soso ezala bacuisse de poulet pardon eloko nyonso oza nango okausi yango awa ou bien na appareil mosusu babenga déshydrateur bazoteka yango na Lidl sikoyo okausi yango makasi soki soso na yo soki viande oassaisonne otie mungwa oassaisonne yango bien ale otie na
na basashe wana sous vide wana bandeko kobomba yango ata ba 3 4 5 ans po appareil oyo ezopermettre ke ebendi mai ezokausa mai nyonso na biloko pardon ezokausa mai nyonso na biloko yango ekausi mai donc ndunda no ekozala kaka vert boye ekozala kaka frais boye mais sikoyo ya kokauka nango po soko ekauki ekobeba ekopola susu te ntango ntango sikoyo na basashe wana neti ndunda boye okoki kotiango ta mosu na basashe to bia na baboite mpo deja esi ekauki comme ça obombi na yo yango ekosala bambula ebele mpo esi ekauki eza susu na nini te mais ntango ekauki na bavitamine nango na kati yo soko olingi olamba ozwaka ndunda na yo trempe yango na mai ekozonga sikoyo ekozonga kaka ndenge eza mibimba boye nsima olambi donc po tobebisa biloko na biso te okao mokolo ta mosusu courant eza te biloko tokozala nango na bacongélateur courant eza te tozwa biloko na biso tokausa yango na bapareil oyo ya déshydrateur bazoteka yango na lidel okausi biloko na yo soki cuisse de poulet ata eza ebele okausi yango bandeko otiango na basashe wana sous vide basaki sous vide wana otiango na kati ale obombi na yo donc tobwaka biloko te o courant ekei biloko ekobeba te bandeko ozwi biloko no assaisonné yango otiango mungwa mpe ebombaka biloko malamu otiango mungwa ale ozwi basashe wana sous vide otie biloko no na kati opompe elongoli mopepe nyonso na kati ya sashe wana okobomba biloko na yo bambula ebele donc osali kaka de façon ke ekauka mpenza makasi donc po tobebisa biloko na biso te po bato mosusu baliaka pondu baliaka ndunda tokobanda kolia kaka biloko akauka te soki makambo yango ekoya mais tokozala na mposa kolia mpe balegime na biso yango wana ifo tosala boye osoki balegime na yo boye okausi yango soki tozalaki na moi eza baloka toza na moi nano te okausi yango boye longo ependa mai nga na sukoli yango po egarde fraîcheur nango nasukolaki yango banda alobi na tie wana ezokauka donc ezokauka kaka ndenge eza bien boye. Merci bandeko kolo asunga biso po tobwaka biloko te donc toyeba ndenge ya kokausa biloko na biso kobomba surtout basaki wana sous vide wana eza très important po eloko nyonso kotia na kati kuna ekopola te. Merci, ciao. Nasi bandeko boyoki ndenge mama biso mama mami a expliqué biso ndenge ya kobomba biloko bino mobolandi appareil oyo abiba oteka ona Lidl foko lukango pona ekosunga biso pe lisusu moni le kure kokatana po ayebisi alopte yango te po ayebisi ngaki appareil moko ezosala na pili okotia yango pe pili te yango te wana eza ba sous vide wana appareil oyo sous vide wana yango nde nalakisa bino pe sous vide yango kaka wana pe eza bien donc soki okausi légume na awa boya otiango sikoyo na bachasser wana ya sous vide wana naolakisa bino appareil yango ya sous vide naolakisa bino yango ya appareil yango
Donc nasi to comprendre appareil yango ya sous vide wana toza nango besoin vraiment makasi po appareil oyo ya sous vide oyo ndenge se mami ayebisinga ke on dirait sala pe na pili ekoede biso na biloko oyo tozala nango na congélateur le temps wana ekokoka na biloko wana oyo eza na biso na congélateur tokoki kosala yango mpe tokoesala kaka ayebisenga ndenge wana tokoki kotia yango na bachasse oyo ya sous vide mpo econserve yango yango kana ngai nayebisa bino mpona makambo oyo ya baprovision oyo eloko na ngai naloba mpona bapapa nzambe na ngai bamama ebele bazoyebisanga likambo nazozwa yango ebele bato ebele basere ebele bamama deline mobali alingi te mwasi atia provision na ndako abi tokomi koswana likolo eloko oyo mobali alingi te baza na bana mike na bandako me mobali azoboya bato ebele baopisanga rapport nayebi te problème nini ezozwa bapapa pourquoi bozolinga te bato bamama batia baprovision nayebi te problème nini bolinga te bamama batia baprovision tala baanglais balobaki yango bafrançais mpe baoti oloba yango bafrançais mpe baoti oloba yango tasiko bafrançais balobi ndeni mbe kutu nalakisi bino yango mpoka ni mbe nalakisi bino bafrançais balobi ka ndenge ka bango balobaki balobi ke bazomona ndenge maladi oyo ezokendela on dirait crise alimentaire ezoya na France maladi oyo ekocreye crise alimentaire na France bo raisonner bino moko oyo kuta eyaki brusque ekreaki crise alimentaire te bongo oyo sikoyo ezoya bozoyeba deja ecreye crise alimentaire na ndenge nini tozocomprendre te donc bazoyeba deja bazokoyeba deja mwa makambo yango ezoya deja bazokoannonce mwa moke sikoyo biso bato toya mayele boye nzambe azoyebisa biso pourkui tozondima te eloko na ngai naloba su tana ina bosana loso ya osalela miliki bamama boza na bana babebe bana bamikie loso ya miliki ngai nasalaki yango ezalaki kitoko ezalaki très bien loso ya miliki ya loso do loso yango yango oyo nzambe alobaki loso ya petepete nde bato batindeli nga babi mama deni loso ya petepete ezalaka nde naye kotala namoni loso yango oyo nolakisa bino kaka loso mpo bakombo eza nango bakombo nyonso le yo omona ata loso yango ndenge ezali naye mpe so bomona moni loso bocomprendre yango modele ya loso eza baloso moko eza minene boye do yango nde ya miliki ya loso donc kosala miliki ya loso yango totali na internet bato beye mpe batindeli ngai boye miliki ya loso ezali moni loso ndenge eza boye otie yango ozwi mesure kaka oyo mo oyebi soki bana baza 3 to nini ozwi miliki ozwi loso otie na mai loso yango yango oyo ozwi loso otie na mai elali ozwi loso otie na mai elali na mai lere elala na mai ale esili na tanga olongoli mai wana bwaka okoti yango na mutu mpo eza na midon okoti yango na mutu mpo na vitamine na suki okoki wana me komela yango te kosangisa yango na loso te donc ozwi mpenza mai wana yo olongoli mai wana ozwi kaka loso oyo evimbi na kati wana elembi na kati ya mai okenzi biso tobenga yango kokenza okenzi mai wana okenzi mai wana ale loso oyo ketikala na se wana nde ozwi yango nga nasalaki yango awa na mixer sikoyo bamixer ezali na wenzi mpe kaka nga wenzi nde moins cher wenzi kaka ezali nango nga nasombaki yango na wenzi 7 euro nasombaki yango na 7 euro ya maboko misu eza surtout ya obenda singa mpe ezalaka bien ozobenda singa wana ezalaka nango bien misu sikoyo ozobalusa eza bien vraiment donc osombi mixer wana nga kutu nde nasalaki namekaki miliki ya loso yango nasalaki yango kaka nazwi
kopa kopal kaka na nzete tolambela fufu na tuti na tuti donc okosomba no mpe liboka baliboka mpe eza nango ata ya mike boye na wenzi otuti alozwi nini mixer wana mpe sava kaka donc losongo yango nalakisi bino yango nasi bomoni yango eza modele oyo balosongo vraiment yango na bomona yango kitoko losongo yango oyo o nzambe na biso yango bato bozo ko comprendre nzambe ote nzambe afuniki mbangu na ete pourquoi bo comprendre ete nzambe ya mpungutu lendo ye mutu alobaki abinanga Deline loso oyo pete ngana bi ese loso apete zali bato babi ezali yango oyo loso nzambe atangaki yango oyo eza pete yango nde mpona miliki surtout babebe na nini donc na expliqué ndenge osala loso yango donc ozwi yango otie na mai mezi kaka oyo olingi miliki ebima olinga te ke osala elala sala yango mbala nayebi te so akomela leo na lobi nayebi te mais yo fo salaka ezala frais ozwi kaka olalisi yango na mai donc chaque jour ozolalisa mezi ya mai oyo oyebi ke mwana journée bamiliki oyo ya omela olalisi na mai ali na ntongo omixe yango na mixer wana ya maboko ali ozwi obwaki mai oyo kelala nango otie loso mai ebele otie loso mai ebele mai loso mpe na se ale na ntongo nango wana olongoli mai wana obalusi loso efandi na se ale olongoli mai wana eza likolo ale loso oyo eketika nde na se otiango na mixer oniki yango to na liboka otuti yango leo ozotuta yango esili ale otiango na mai ka normal otiango na mai leo otiango na mai ale ozwi passoir opase sikoyo banini wana opase yango kutu nga na opréféré fo koluka ta serviette moko propre bien bosalelaka te otiango kaka mpona kosalela miliki wana otie serviette ale otie yango fini yango fini oyo ezobimana nde miliki yango wana bandeko nanga miliki ozwi mwa sukali otie bamisusu babiko otia mwa mungwa moke otia mwa mungwa moke mpenza donc otia kutu donc nga mpona ngaka sucre kaka otieka mwa sucre wana bana bameli na yo mo mpe mokolo koomela mpe esali bien na bocomprendre siko makambo yango ya loso don na biloko nzambe atalisi nga na babiloko oyo don loso oyo na oyo mpenza nzambe atalisi nga don nzambe aza tellement malamu yango nde ozosala bakusi fo kobondela nzambe memanga na esika eloko eza important makasi ya omemo nango place eloko oyo eza important akolakisa o komwa kaka motema na oketika nazwa eloko oyo ekosala vraiment bien makasi nzambe asunga biso bapapa oyo bozolinga te basi na bino batia baprovision nayebi te pourquoi mpona nini bozolinga basi na bino batia baprovision te papa mosusu lokola kaka mwasi na ye alandaki mama Deline atika bameshi atika babiloko ya matoi atika biloko nyonso lokola kaka mwasi aloba mama Deline alobi biloko eza mabe mwasi atika mobala silika donc mwasi mpe alobi nga mpe antuka bokonza likolo na ozanga yango te mobala silika ale sikoyo ndenge amoni ya kovange sikoyo eza kaka ke mwasi atia provision te mwasi abisi adina mama Deline akomi kaka yo na mama Deline wana tala ndenge akomisi yo tala o mameshe eza mabe ta ndenge okomi tala nandimaki yo nandimi me kote baprovision lokola alobi otia baprovision okotia te mobala azoboya mwasi atia provision mwasi alobi asombi soki eloko niaya na ona ndako saki ya loso asombi saki ya loso mobala atali loso ezali okesomba so o nini eza mambo mama Deline na bino azoloba eza abi mobala azwi bilayo ndeye na ye na bombi na ndako abi mama Deline mobali azwilinga bilai pourquoi mpona nde okesomba loso nalingi makambo wana na ndako te nalingi te na boyi mobali azolenga ondire mutu amoni mwasi akotisi bombi na ndako tala makambo basi ebeba bi mama Deline azoyeba te mobali aboyi mobali akomi kokontole na biloko oyo osombaka baconfiance bana yo sombaka mibale ndenge okomi osomba 5
Pourquoi 5? Pona mama Deline wana. Pona mama Deline wana. Na boyi. Na lingi biloko wana na ndako te. Ay mama Deline. Nde na lia donc tala ba sujet de prière au bono bopia biso. Toza makamsu futo bonde la pona ngo. To banda soko bonde ya Nzambe. Kitisa mitema ba papa wana. O bazolinga kotia ba provision te vraiment. Natangi bino verset biblique. Le wana siko boloba yo moko oloba. Nga pe na bimizo be. Mwasa bandene ko luka ko somba. Nga titika ba mabotika ba mama ba somba na bango. Botika bango ba somba. Botika bango ba somba. Leto somba loso oyo. Leto somba loso oto zaki na camarade nanga. Osomba loso oto kute na mindele mibale. Mamo balo yipsito o. Baloso kitoko. Mukilio yo. Somo. Ba yipsi biso balosa kitoko ezali pourquoi bozozo aka loso oyo. Balosa kitoko ezali poni bozo aka o biso to biote oyo poto osela mona miliki. En tout cas, makambo biso to lobaka te. Faut qu'on ait la Saint-Esprit pour à convaincre. So za Saint-Esprit te o babato o babandi liboma. Babandi liboma bo babato bandi liboma. Mindela esko ya basi. Baibisi biso babi o. Pona nini bozo somba loso oyo e puta balosa kitoko ezali. Biso to bite loso oyo po to sale lango miliki na bibewa mwana. Bon baibisi biso babi te. Eza mabe pona nibo kesela mwana miliki na loso oyo. Biso to bite ata biso pe mikolo to kosa ngo miliki a loso. Do abandi ko bate ti to bandi ko so ti suka ngo lobi. Biso ko to lobi o ka uta mususu ni alobi mun biloko wana na France isala mate. Abi biloko wana lobandi na bamboka o pays pauvre o bazana eloko akolia te wana baza na choix te bazwa loso basali miliki po bapesa mwana. Mais awa na mboka o ya France wanto za yeso na Carrefour abitala magasin biloko ebele boy. Tala magasin biloko ebele boy. Bato pe bazangi mbongo te pona osomba miliki o a bien po mwana mela. Boza na besoin o te boutika kusala boy. Boutika o mela bani o totalika ngaza njoti mto za ngabi to yibisa ba onke penege ezoya na France bosomba boy. Moto talika modèle azolobela abwe molera kenga bi to landa ba to yibisa ba onkaka ata ba boy mais un jour baba keto yumona ki bana basi moya bato mwindu ba yebisa biso makambo oyo to mona pesu bango te ezali da tota si babunga ki donc c'est ça nzambe aza na biso vidéo sili nango. Merci na bato nyonso obo landa vidéo oyo bo partager yango surtout ba vidéo ya boye bo partager ba vidéo bo po kosunga mutu moko lera azokutana nango wana azolisa bana aopambola nzambe pona yo ozomona aopambola nzambe pona yo aloba soki ndeko entela tini nanga video ya mama Deline te nenga na yeba te ke futo somba babiloko nenga na yeba te na otela bino video a papa na olakisa bino ngo na audio mona na mpe afuna tana sala na deuxième vidéo ana mon déjà epusani mingi na osala deuxième vidéo na lakisa bino ni na papa na ou bien na tika bino ka video o lobi na osala video wana no lakisa bino papa na bomona azolobama alobi na mamba pene o ezoya na France so bolandi e penza na chaîne na ye wana na moni nga na tali 3 vidéos tous les 3 vidéos et convaincre nga zaka presque mambo nga na lobana bino mundele notela bino na vidéo o nosela bino prochainement na si lobi na si na sa pe vidéo moko wana nde na otela bino ngo pona ochape odomo na za nango se na nga moka tindelinga en tout cas nzambe a révélé te boyoka bino monde ye moko akoloba donc nzambe amuna moko na moko vraiment je crois que nyonso na expliquer na nga bobosa na pipi la poussière te pipi la poussière matungulu moko boye bayebisinga bateka yango soki wapi me pipi la poussière basaisonnement oyo osalelaka fo kosomba mungu atoyebi déjà ke ezanga te ni pipi la poussière bon c'est ça yonka lenge na loba biloko mosusu biso mo toza bamama ya ndaku
toyebi eloko oyo nakoki kosomba loso surtout faut kosomba basaki ya loso oyo nayebi te basaki nango minene soki eyali monde ezaka basaki ya mike boye faut kosomba yango mpe oyo oyebi ke oyo eza ya kolamba te eza kaka ya nini me baoyo mpe baliaka nini arrose dos donc riz au lait donc bakoki mpe kosalela yango mais oyo kosomba mpe bapake oyebi ke oyo ekoservi surtout bato boza na babebe nzambe insistaki babiberon na biberon bana bokotia oyo seke nzambe ayebi ke bamiliki ezala te donc atosombi miliki ya ndeni seke esila kaka le mwana mpo nzambe alobai nanga bwabi surtout mpona bana oyo balingaka kolia te balingaka miliki biberon baloso apetepete kosunga bino wana nzambe azotala nga nayoka na nga teke baloso basalelaka biberon miliki ezali nayoka te me nayokaki on kaka pa nzambe elaka alobaki na wana matoi do yango loso yango nzambe amona bino je crois que nalobi mingi nalobi déjà nyonso pardon mingi ata nalobi mingi bato babe mama de loba na yo biso ta 2 heures du temps toyoka l'essentiel ezala makambo oyo tozoloba boye makambo oyo ya bien eza te koyoba makambo moko boye kuna balobi kuna wana te donc c'est ça je crois que natiki bino nzambe azala na moko merci lisusu vraiment makasi lobi na osala je crois vidéo moko mpona yokisa bino ka audio oyo nalakisa bino na papa wana comme ça tosuki na biso awa nzambe azala na moko partager vidéo nzambe amona bino merci bye.